topesa bango na papa na basi bino mbote na kombo na mbote de partout bozali kolanda biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV oyo ekambami na humble serviteur munganga spirituel papa Edi Diba likambo na moto te lomingo elamu mboka bino nyonso bayimboka oyo bazalaka landaka chaîne oyo na bokebi pe na bwanya lelo Ediba TV eyambi bino epai bozali mboka bino mpona masolo kitoko tokosolola masolo édifiant masolo oyo ekolendisa peuple de Dieu pe masolo oyo ekolakisa mwana Congo epai wapi okoki kotambola na lolenge nyekese na kati émission na nous tobengi tokosolola yango na ba commentaire bako aimer mikolo na sepela bino makasi bozo ko aimer ba émission na biso nyonso pourquoi pas bo aimer émission lelo te émission lelo ezosala mamokola dimanche o tobengi dimanche le 30 novembre pour tout côté na mois de décembre le 1er décembre ezali lopi yo mutozo believe kolo na yo yeba ke au côté na 2026 avec Fongola yango okozongo lelo na kati ya émission o écoutez ya yo mayemunga nga spirituel na boloba mayemunga nga spirituel na memeli bino ya bokebi ya bwanya ya otobenga na français la sagesse kosala ningeli na mokili ya tata nzambe kotambola tipoti koyeba epai wapi kotia lokolo epai wapi kokitisa yango topesi mbote na bandeko nyonso balandaka chaîne oyo de partout boza mokili mobimba pe topesi mbote na bandeko na biso oyo bazali kokufa butu moi na kati ya est ya mboka na biso Congo bayimboka lisola lelo ebengami na ndeko moko ya mwana mobali na Congo Kinshasa kolela mingi eza lisolo abenga zo depuis semaine passée mais comme tozaki saturé ya boyambi ba chantre o balikaki na kati ya chaîne na biso Ediba TV toaki moi un peu bise pona kozwa ba message na bango oyo baye kotika na kati ya Ediba TV ba koluka des sponsors ya malamu ba soutien kitoko na sepele na appel ya ndeko moko a partir ya Kisangani a sepele ki na mama oyo alembaki nzembo na Chiluba mama Linda kefa kota contact na ye po bayeba nini tokoki kosala na mikolo ezali koya na 2026 Ediba TV ezana ba programme ebele eza koyela bino na mikolo ezali koya oyo bato bali kobenga pop baluni awa biso toali na pop baluni te ezali site okoti na kati Ediba TV okuta na epai oyo bakomi lieu de rencontre donc lieu de rencontre ya ba ami lieu de rencontre ya ba mabala tout wana poto sunga bana nzambe oyo bazozala peut-être na choix malamu te bayimboka bolandinga na bokebi Ediba TV elino programme kitoko oyo bobandoza ba lieu de rencontre ya kozana mi ya sika ou bien na mutu oyo lobby okoki ko proposer ye pe libala c'est comme ça partout dans le monde et bato bavivaka bongo bamisu bakutanaka na batransport bamisu bakutanaka na betonga na baeglise bamisu bakutanaka na bafacebook mais monde évolué tokomi kolekisa ngo siko na bamédia po te ero ye na kati ya média oyebi ke na kokutana na mutu longani songolo pakala na kati ya émission oyo ekambami na humble serviteur papa Edi Diba tokotinda ba numéro ya téléphone na biso na ba groupe nyonso toza nango pe bolandaka mingi chaîne mikolo oyo numéro ezali affiché ya munganga spirituel benga pona komikomisa pona kosala inscription ndeko mwasi ndeko mobali awa tozali koyamba bato ya age ya de 25 ans na se ya 25 ans te 20 ans te 23 ans te pona maturité na biso toali koyamba bato bakozala inscrit na makambo wana de 25 ans à 55 ans. Allô? Allô, ma fille. Ya ma fille. Bon, maman, kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué écrit. Allô, naoki bien te. Tant
ntango bazosenga mbongo yo otindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire ya mike eza su ndenge wana te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na bisunga homme de veillard kotali mama mama azongi lokola bebe bazozwa soya mama menela somoni mama azongi sheni mama azolia 3 fois tongo midi popo ndeko nanga eloko mosusu esepelisi ngai bisunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokatana soki esalika manœuvre bano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet efanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango atata kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga donc so futi mbongo nozo regrette te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala ezala en tout cas ya masati emoneli mpenanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bambongo na opinda ya pamba wana c'est fini tout ça bokolia yango lisusu te homme de veillard misunga nga na bango rendez-vous ka na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures akontinue kuna nga na lopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change komona komi libati misunga babe awa tolobi Ediba TV ezali kopesa lieu de site de rencontre wana elakisi pana biso ekozala lieu de site de rencontre ya kotalisa bato na molongani na moninga na ami elobami kaka te ke bakongolais tozana ba sud-africain nous aurons quelqu'un oyo bana kopesa biso message mpe na monoko ya anglais akozala akoya na mikolo ya likoya misato mine awa nde nayebisa bino ke Ediba TV echange système tozali siko koyamba nde bokomona mpe lelo mokolo ya dimanche tozana rendez-vous na ndeko Jules akokota dans 15 à 20 minutes oyo tokozala na plateau na ye mpona bolobeli masolo ya mboka na biso Congo na este mpe na barencontre oyo tata mokonzi ya mboka azali kokende kozwa bacontact par-ci par-là. Abonnez-vous massivement à la chaîne Ediba TV karomi na humble serviteur monganga spirituel papa Edidi ba po bozanga eloko moko te. Bayimboka bofungola motema poto kota na ne ya sika 2026 nzamba lobi mutne so bozala abonné na kata chaîne oyo akomona 2026. Boko tabo partager pe bozaba programme ya kitoko d'ici 2026 le 15 2026 na janvier, le 15 janvier 2026, tokozana un new programme autolobi programme de lieu de rencontre. Ya bokutani na ndeko mwasi, bokutani na mwasi oyo akosepelisa motema na yo. Bayimboka tozongi na lombangu na l'histoire na biso mokolo lelo eza na mokuse pe mingi na pesa ka conseil na ba histoire pareil. Na lobaka na pesi conseil na talisi ndenge nini moto akoki kotambola. Bayimboka esali somo pengele kotala ndengo mwasi ndeko bobali oya bengi biso na problème ekomeli. Ndeko mobali abalaka ndeko mwasi. Bali mwasi daye baki kosala vie na bango. Soi-disant, toutes parenthèses, bazalaki bana neti ya komi na njili, mais babala na njili, bakesa la vie na bango na limité. Mais na lopango oyo bakenda kofutela na limité kingabwa. Na lopango wana, tata wana, asala ba cérémonie. Ba cérémonie, c'est-à-dire, quelle cérémonie asalaka? Molocataire nyonso kokota na ndaku wana na lopango wana. Papa baka na système atonga ba cottage des annexes. S'il avait 9 enfants, atongi pona mwana moko moko. Donc André asala ke bana na yeba ke ne musika te, ata ba koyima mibange bazalaka kawana. Alors, tata wana ndenga tongaka ba biloko na ye wana bana pe bavanda wana te. Bazo banda kuna bango batia ba locataire. Mais le père est déjà décédé. Oya bengi biso abimi victime parce qu'il a fouté likuna
et pas y avoir personne qui foute là. Il paraît ba locataire nyonso bazwaka na ba problème. Soit ba perdre ba na bango, soit ba perdre basi na bango, soit ba perdre mibali na bango. Yé est arrivé yé que a perdre moisi na yé. Ba imboka. A perdre moisi na yé ndenge ni mutu abali moisi na yé, famille chrétienne, ayena moisi na ndako libala, baboti mwana bango liboso, oyo aza lelo na 1 année 6 mois tikali. Maman sali ne fils que petit malaise. Oyo atiki mokili de cela toujours ba 3 semaines yango. Eza li solo moko nazoki depuis semaine passée, tellement que tozaki na ba programme ebele ndet l'autre to disposer avant to ya mandeko Jules. Oyo azoko ya poto kabula makambu oyo ya est ya mboka na biso bolobeli. Ba stratégie ya mboka na biso na yebisa kabino na kati Diba TV ya mwana mboka Congo et quand même toujours na humble serviteur mon gars spirituel papa Edi Diba to kolobela nanu oyo et a révélé ndeko mobali akolela. Na yebisa kabino amenez vos histoires na kati Diba TV, ça va vous édifier. Pe kola musabino côté abino bosala ningele boye ba pa inetu bocha makolo na epa yo bokotambola parce que mukili nyonso yo ya tata nzambe sala ningele. Ko sala attention ko eba là où tu peux mettre tes pieds. Na pesi mbote na ndeko Isaac, mais c'est le juge. Oya ko sala ba programme ki toko na kati ya chaîne oyo Ediba TV. Na pesi mbote na maître Shogun Chimbaou. Pe maman Marthe oyo que petit malaise. Oya tiki mokili de cela toujours ba 3 semaines yango. Eza li solo moko nazoki depuis semaine passée, tellement que tozaki na ba programme ebele ndet l'autre to disposer avant to ya mandeko Jules. Oyo azoko ya poto kabula makambu oyo ya est ya mboka na biso bolobeli. Ba stratégie ya mboka na biso na yebisa kabino na kati Diba TV ya mwana mboka Congo et quand même toujours na humble serviteur mon gars spirituel papa Edi Diba to kolobela nanu oyo et a révélé ndeko mobali akolela. Na yebisa kabino amenez vos histoires na kati Diba TV, ça va vous édifier. Pe kola musabino côté abino bosala ningele boye ba pa inetu bokocha makolo na epa yo bokotambola parce que mukili nyonso yo ya tata nzambe sala ningele. Ko sala attention ko eba là où tu peux mettre tes pieds. Na pesi mbote na ndeko Isaac, mais c'est le juge. Oya ko sala ba programme ki toko na kati ya chaîne oyo Ediba TV. Na pesi mbote na maître Shogun Chimbaou. Pe maman Marthe oyo ezali équipe mobimo ezali ko fonctionner en collaboration avec Ngai mon spirituel en direct de Kinshasa. Mbote mingi na bino na pesi pesu mbote na prophète Moïse Kisembwe. Prophète Moïse Kisembwe musala monene na ko sala na kati ya chaîne oyo Ediba TV ba mbote belé epai ozali. Je crois beaucoup je fais ba spot na e lelo na kati ya émission oyo akoloba de quoi il s'agit à Bonzambe na kati ya ba short au publicitaire to la bino. Ba imboka to sona mo tempo moke ya mai e bongo to songa na continuité ya lisolo na biso. Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sous liboso na pona kosenga bien aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Bien aimé,
ça le fout kanga lelo naza donc nazo yebisa bino na koloko makambo sukuma wate mais nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaba yo atemone yango ntina televizio alobi nayeba kosomba eloko na moboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi babeyani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esango na mosala mosala lelo nazotene biso na bagrâce edoni lelo na kokoka motuka na komotambo na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miraki. Oui, de retour na kati ya chaîne na biso Diba TV to kamami na humble serviteur munganga spirituel de kotolo na bango papa Edi Diba makambo oyo toza kobeta ezali ba histoire vraie tobetaka ba l'histoire vrai nde na yebisa bino ke tokoti na stage oyo na banda komema bato na plateau surtout mingi bato Afrique du Sud bokomona bango na décembre oyo tozaka na biso na bango semaine prochaine tozali na Pasteur Stani Otobengi Sheko Mbuta Sheko azali pasteur azali peu musicien asalelaka mpe nzambe na kuboyembi mpe na botei na kati etonga na ye tokoyamba ye parceke azali na milulu minene na Kinshasa akoleka na Diba TV apesa so babriefing na ye nini azokende kosala na Kinshasa mosala ya nzambe nde ebengisi ye to azokokende makambo ya ye moko oyo etali vie privé na ye na lombango tozongi na likambo oyo ekangi mwana mobali oyo na kingo ya koperdre ndeko mwasi après avoir kofutela na kati ya lopango tozali kaka 2 ans totali parce que atiki bebe ya 1 année et 6 mois ndeko mobali mwasi asali malaise ya moke aperdre mwasi na ye amemani na famille likambo ekei ezongi ebalani ekei boye ebaluki bakize mobali abitenga mpe nalali boye te na kotambola na yeba tolobaka na mokili motu na motu aka na lelo ndenge atambolaka eza na bato mosusu batambolaka bakendaka babanganga kisi bamosusu bakendaka komona banganga nzambe oyo ya biso aki komona nganga nzambe mpona bosololi makambo oyo ya boyebi eza na sujet nini eza kosalaka makambo oyo ezala lolenge boye nde omoni aki kotambola barevele ye par un certain mosali na nzambe ayebise lupango oyo oke kofutela wana bato bakufaka mpe so tolandi na bwanya na mayele okoki kozala parmi ba 20 quelques personnes tala ye lokoti lupango lokutaki bandako mosusu ezali vide oui nakutaki plus de 7 ndako ezali vide ya elakisi ke moto akofutela wana seka awuti quartier mosusu nde aye kofutela wana me oyo azali mwana mboka oyo afandi na quartier oyo alimete na kingabwa akofutela wana te effectivement eza na quartier na otanga me komi ye awutaki na ye njili oyo babakake mai ekufela mbwa mopaya nde amelaka nde epai ake kokwea wapi na makambo oyo nyonso oyo elataki ye bayimboka tosala lingele na makambo oyo ya tata nzambe oyo elekaka na mokili ya se oyo elakisaka biso toteyama là où on peut aller mettre nos pieds ou pas nalobaka na bino na kati ya chaîne oyo abonnez-vous mpo bozwaka ba histoire kitoko vrai neti nsima lobi bokozwa mpe histoire ya mama Marthe Bola oyo azali moko azali kopesa le meilleur na kati ya Diba TV oyo nayebi biso ke équipe mobimba oyo ezali kotravaille na munganga spirituel baa na Kinshasa oyo totangi ndeko Isaac le juge Pasteur Eli Shogun Chimbau Dibala Mama Marthe Bola na Kitambo TV oyo nayebi biso ke équipe mobimba oyo ezali kotravaille na munganga spirituel baa na Kinshasa oyo totangi ndeko Isaac le juge Pasteur Eli Shogun Chimbau Dibala Mama Marthe Bola na Kitambo équipe na biso esangisi bana bauti bakomi différent mpona kopesa toujours mosala kitoko balisi histoire mosusu na betaka ezowuta na maboko na bango batamboli bazwi lisolo ya solo baye kopesa monganga spirituel banimero na bango na mikolo ezali koya bokomona tobanda koafishe yango na bakombo na bango contacte bango mpona kopesa lisolo ou bien contacte bango bakokita sur place mpona kozwa image ya likambo evenema ezali koleka mpo eleka na kati ya Diba TV
oyo ekangama na ye moko humble serviteur likambo na moto te Papa Edi Diba. Voilà comment ça donne, voilà comment ça se fait, voilà comment ça se passe. Ndeko mobala père de moi si na ye parce que ndako wana ezali lopango moko maudit. Ezali lopango oyo tata na bango ateka yango na makeleba ya kindoki ya quartier. Ezali bakwe moko na kati ya Congo, okomona veni mo mabe erosion esilaka te. Okomona veni mobimba ba jeune ba progressaka te. Okomona veni mobimba bato babalaka te. Ozoyeba te mpona nini. Il y a de ce genre de papa là, oyo batika ba incarnation, basala ba cérémonie moko bête pona ko freiner bana batu, pe ko bebisa ba vie ya bana batu ebele. Alors lelo yo tokomi ko sambela na kati ya ba émission na biso tozali ko lakisa ba le meilleur pona ko kebisa batu. Soki yo kotala likambo bongo yaka tozo sali tubela na yo. Alors comme bango ba miso baza ko boya ba mibimisaka mikolo ezali koya bobano komona bango na plateau to kolobela bango tala ye aliaka tata mwasi songolo pakala ye baliaka tata na ye abimaka na mwasi ya papa na ye abimaka na mwasi ya mama na ye ya ndeko na ye pona makambo za koluka na mokili oyo ya se yango na zongisi bino na epai ya ko expliquer bino ke na chaîne oyo nous sommes chrétiens. N'hésitez pas de nous appeler, bon s'abonner, bon dans histoire oyo kitoko et ko édifier bino. Ezalaki moko ya lisolo to memele na mokola lelo ya kolakisa bino ke mutu pe koki kokende ko futela. Ezali na quatre conseil mbala moko. Oyaki na o malamu, mokoki kokutana na makambo mabe na kati sika wana. Donc chama bolongo na se soko zwi ndako. Otuna nzambe na olupangu wana za kokota. C'est partout, même ici en Afrique du Sud, on a flat, mususu, on va la flat, et même liyo ba problème, et même liyo ba malheur. Kolingate ko un jour victime ya makambo wana oye komelaka ba imboka mususu ebele. Yango na mokuse na boanya to peti lisolo oyo pona ko kebisa ba imboka oyo problème komi ndeko mobali oyo akimi na ngolo mbango pote famille ya basi. Ba kolanda biso na kati Diba TV ba ko comprendre que mwana bango akufili wa oyo mwana mobali ya batu ayebi likambo te ezali epai bakenda ko futela kindoki pe bakangaka ngo te. Mais il y a des gens qui ont témoigné que lupangu wana batu bakufi ebele ya kosakana te. Soko za la jaka problème aboye komela yo ko hésiter te ko benga munga spirituel benga poto ko sunga yo. To pesi mbote na ba yenyo so balanda ka chaîne o na bokebi pe na boanya. Ndena bakana bino butumo et simplice lutonadio na kati ya ville ya Montreuil to pesi pe mbote na fiston kabwena to bosanité bandeko baze belé Aimé Kalemba auto ko sala mariage kitoko to pesi mbote na mwasi na ye Zamba Lola asangisa bino foyer ekende musika ndenge bandeko mususu pe bakoya koluka ba mariage na bango koluka ba molbalonga ni na bango na kati ya chaîne oyo ekambami na humble serviteur et Diba TV, moi na mboka Congo, munganga spirituel. N'hésitez pas, il y a kobenga biso pona kopesa inscription. Ndeko mwasi il y a 25 ans, tina ndeko mwasi à 55 ans. Benga munganga spirituel. Ba ko inscrire yo, to kotinda ba communiquer na français, na anglais, na lingala parce que to koyamba bato bikolo ebele awa na kati ya plateau oyo. Na yebisino que janvier le 15 janvier 2026 et koza la première émission na biso Oya Boyambi, Batouana Oyo, to sengeli na émission to bengi le rencontre de nouvelles amies. Nouvelle amie na 2026, nouvelle compagnon na 2026, pour te lobby Zamba Salanini a édifié. Na pesi mbote na bayenyo somboko bazola na chaîne Oyo na bokebi pe na boanya Zamba Lola Pambola pe asunga abatela biso. Tomona ni mokola lobi soki Yesu Masi ya mon azongite. Shalom peuple de Dieu. C'est le prophète de la nation Moïse Kisebwe. Oyo tu boye bino nyonso vraiment mikolo yo na zongeli vraiment les sous médias parce que j'avais fait tamboulaye dans la retraite sibélé et il y avait tout le monde qui m'appelait déjà prophète de la nation Moïse Kisebwe vraiment pourquoi aux hommes on a sauté pourquoi mes missions aux hommes on a sauté et pourquoi et ça qui vit makambo fallait na kotamaki na zako sambela pona mboka na ngai RDC Congo pour na kobonela na peuple de Dieu surtout oyo baza ba difficulté ba problème et là sikoyo nazongi sikoyo TV et par là na pesi papa Edi Munganga papa Edi Diba Munganga na niveau ya Afrique du Sud
et bon s'abonner mingi la chaîne nae Ediba TV mwana ya Congo et na pesi suba diaspora nyonso ya Afrique du Sud bazola na biso ya partout na pesi ya moni molonga ni mama ya papa Edi mama Patricia na pesi mbote na pesi bato baza ebele nazalaki na moi affermissement moko ya koyebisa bino pe Dieu bomoni na vie beta pour les ya pasi wana difficulté les pasi wana boyoka eza après papa simsusu yo moko aussi ba problème yo moko créer ngo mais eza ba pasi simsusu oyo botami na lien ya ba famille ko biso nyonso awa to na ba lien ya famille to botami nango to ba lien famille ba papa ya ba maman il y a toujours des forces et présent ya mo la misusu à ce niveau ya Europe mais azo mener vie lokola muto en Afrique. Tu es en Europe, aujourd'hui bien, bah, je peux être au Canada, en Amérique, je parle au Canada, en France, en Belgique, par-ci, partout, mais au salaire 10 ans, 15 ans, n'a pas étranger, mais aussi retrouvé. Aujourd'hui, tout le monde, non, mon frère. Et ça peut être lien famille. Mon lien famille, et qui para Mozambique, et qui para ministre, et qui para pays nous en lien famille tant que au katiba lien famille et landaka de génération en génération exemple au bout de la famille le cola exemple la personne nous dit Abraham papa pense à Kinganga un vrai marabout à un temple quand on a salé alliance dans Abraham alors Abraham quitte ton père et ta mère va je t'envoie c'est-à-dire Abraham descendance naé ezaki ndoki nganga donc génération naé ezalaki maudit ya wana sarabatu boke na kabanda wangate ata omoni ba musicien wana ata bomoni ba potiser wana ozo bosolo ba ki ba réussir te ba tu ba réussir na ba kisi ozo réussir bo enviaka bangote bo enviaka batu wana te bandeko rangai bo envier bangote basa batu baza ja perdi basa batu mo ba okitiste basa batu mo batu ba kisi bo envier batu wana te soki na vie na o déjà o chalo ko ndanga nganga yebaki omiteka na Congo na biso ba yiba makolo ya ngonda kwa nganga ba longola toujours ma papa otika empreinte na yo c'est pour ça la famille na difficulté boka mo ngani mona mwana ministre bomoni mwana ministre mwana gouverneur mwana autorité papa mutambongo mais botela mwana PD mwana odani lesbienne mwana ozomona bozo comprendre hein bo comprendre te biloko wana hein papa na mutambongo mais pourquoi bazotuna eza ba parents ba sacrifier bana omona papa za na mbongo be boteli comportement mwana ezo lekela bino ba parents ba sacrifier bana et eza pe na mona ba famille mususu oto nango ba sacrifier génération nyonso mutu ana ba lien ya famille tant que okatité lien famille te bande kona ngai lien famille za na camarade te lien famille abanga ne mtute chercher délivrance local délivrance d'ailleurs peut-être on a pour ça délivrance au loki olembi voilà le prophète est là contactez papa Edi Diba TV mona Congo papa Edi Munganga vous contactez et akoyeba ndenge nini a contacter ngati contacter ngai ya naza encadrer ya batu belé na Congo na koloba te ba autorité misusu ba joueur misusu ba tu ebeli ba difficulté mais ba soki solution et pas na ngate mais nzambe na kati na ngai et en plus yo mutu ozana hernie ozana appendicite wana kyste bon pango moko peut-être il fallait te remettre à maté bolemba boluka ba lemba maladie nyonso spirituelle maladie nyonso physique ba AVC. Je suis là pour les traiter. Je suis là pour les traiter. À part Ganganzambe Nanga Musala Salaka, na traité Rabatou. Et on s'en a qui dans ma casse. Contactez-moi. Je vais vous aider. Et Yomutu, au retour na nimona ngani contacter papa Edi, contacter Chenaye et beaucoup de monde a retourné le prophète de la Chomos ici. Pourquoi? La prophétie n'a pas Sarabatou. Et ça a été maman non occupant de sa prophétie il y a 2 ans, il y a 6 mois, pour l'avenir. C'est ça.